Bon séjour à Davina Apua depuis la Belgique, avec au passé vacances naé avec son époux, aye pour quelques jours qu'au passé ba fête naé à fin de l'année et Davina Apua au Boyebi en tout cas bon ba buzz lingi pe ko landaye hein. La dernière au qui entre yé na ba fan naé au certaines personnes ba critica qui habillement naé na ba théâtre à qui alata qui to côté et Davina ya qui ko répondre ba on a TikTok naé alobaki bato nyonso ba na objectif moko te na vie soki bino boza ko s'intéresser na habillement elle vise loin, elle vise autre chose azomona kaka habillement te elle reçoit d'ailleurs ba cadeau au-delà ya tout ce qui est bilamba donc soki bino ba vie na bino eza limité na bilamba ye azomona azovise mosika et puis tobosani te polémique osusu ezalaki entre ye Grace Temo et coach Otobengi Da Costa alors ezalaki problème pour certains eza histoire vraie ils étaient en couple bamisusu ezalaki buzz donc on toyeba pe vérité te bango moko nde bayebi merci.